Maman Nicole Yefa, moi il fait sans ça, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Potier. Chérie, yaka papa na memeli obagwa na yo lingaka ye. Oza wapi? Na ye li obeba mwa ba makayabu na yo. Faites à tout au va na moi pe biloko moi bien te. O tout wana kendaka be ezali pe mabundu pe ya mafuta wana vraiment. Donc ba taba kitoko ko ridi. Les ko fo mutazaki na service traiteur na ye wana. O tout wana moi ndi bati ba boire pe bele na jus pe ba biloko lingaka. Ba whisky na yo ba bailes. Ba vin na yo na jus vraiment. O esika joli ma passe à beauté ma prince esika ba na ma fête à Lausanne. Yango ba monde ba boire il est belé. Mais na tiele ko ba tala ba nini na juma provision une semaine wana ba makaya mabundu na mapeka soso na juma ba biloko yo lingaka. Mais non pa yo na sepeli makasi nde provision na ya ba boire na joli yo ba whisky yo. On va na sepeli. Mais na lukana na benga na odile da forme sur simbi parce que hier abeta ka weekend nyonso na asa yebisa nga mwana Neuchâtel kuna événement mo eza ser nanga Ariette motema ba Clément Mavinga ya ye kutunde ça que eza la muke parce que na omema penya ba saka minene wana po oye ona yebisa ba ka bikolo e comme fashion na omema penya na usasa mo bien ya ka ba boire na oya sire na memeno penya ba na bière à blé ona o la ngwa yo po mona boye il faut tout retoquer na yo ensemble. Parce que tu as un moko, tu as un moko bien. Tout le monde est ensemble. Mais non, bien on a dit d'aller former dans le show et Simbi pour y attirer la musique, il va faire une sous partout. Et on va bien on va faire ça combo. Donc sous secteur on a dit. Bien on a dit d'aller former. Elle va fimbo. Et au cas taper pour idée dans la terre. Nous sommes allés à porte à tomber à peine en Afrique. Il faut nous payer le son, nous casse tout. Allô? Didier Dadi Forme, et Simbi. Oh, bonjour, maman Nicole et moi Sandra. Bonjour, papa. Comment santé? Santé, ça va? Na bengio ebike des fois manake fête mon fête on peut dans mon tinate pour la musique bien té mari ko to roba lati ko to marathon na mobile na ko to dire batata mo ba né 90 donc fête bien té musique bien té donc na bengio na mona ndeni na OK ka ba certain ba fête misu na mo noté d'idée d'aller fort et là il en fait travail quand il a tellement plein tellement plein la carne va dans de gauche à droite toujours là tout le temps occupé il a profité na moni yo ko bi carne nous a plein c'est que vraiment ngana karabana o yebisa na ba côté kuna ba fête la secteur ba fête yebisa na ba fête ni eza pendant ti ba weekend ezolanda oyo côté wana blague té non mais matin oh papa ngana nazo ba rapport na tout se défouler moi craquage kaka ya on a bengi po yoza d'idée d'aller forme au Simbi Suisse ozo beta musique makasi en fait il aurait sur la fête de Belé donc la semaine prochaine on beta na Berne le 21 et ça une soirée to anniversaire to mariage non en fait on est dans le courant et le mariage mais en fait nous on beta le courant nous on est là une soirée mais une soirée moi oui ça c'est la paix on a la soirée la bien gratuite gratuit et ça n'a mariage et ça va faire intéressant après le 28 avril dans un entretien et tout avant ok t'es là oya gratuit parce que oya gratuit
Ouais, gratuit, bah soirée, wana, bah pour foutre dans carte et puis au somba les sous. Ah, papa. T'es meilleur gratuit, mais non, mais malanga, mais malanga, bloqué, bah cosio. Carabata, bah noir, bah n'ga kolo, belé, belé. Te bakosi papa saki na ngai forme na ngo basala moka ya munene ezalaka forme vimba yango batumisi wa kansanet na ome mabilo saki na ngai ezalaka forme nde basala. Merci beaucoup pour ma idée d'adi forme show esimbi ngapi na sepeli. Merci beaucoup à suivre. Ciao. Lo na kangi baswari kuna bwakisa passé. On est dans il faut soma makama sanga na kati kuna so pe na memi suma sanga na kati kuna na memi pe ngambo. Donc nga ok kaba oyo ezaka ba anniversaire ba baptême. Allô Manadia Nadine. Muta simbi montré. Bien yaya. Osiliki. Nasai nini ya Nadia na ngai? Nasai. Nini susu ya Manadine na ngai? Tu manques une autre ma chérie. Nasali susu nini? Sopana ni solo ya. Hein? Bakanginga yaya omoni siko biso baafricain mokili elingi nango te tolakisa volonté na biso moto aza na nzala meme nzambe alobi senga bakopesa yo namemani yango kaka na cadre. Wana siko na feti wana oyo ozalaki Manadine fa na yo feti yango mpe ezali nango kitoko te. Faites un peu d'ailleurs qui t'aurait été, il y a des filles en route, on va balader, tout tina route, tout tina mobile, non, j'ai tata 90, il y a 1990. Par ailleurs, que tu regardes, on a suivi Manadine, hein? Manadine biloko mutu moko tako ko résister devant tentation biloko devant tentation masanga na yebite ya ngana sala yika kapona balongo les autres traîner na ba mesa na mona ngana kumenya comme si ba décoration na zui na ngai ma chérie hein bango ba s'intéresser ka dina jiba mo ba boire kana jo ka bouteille moko kaka po papa ya kité ye mutalinga mo whisky ne kana jo ka moko si ba pesa inga pe invitation et na memela ifimo bala epeme nanga ya zo ka peso ninga na memela ki ezaki ka ngamo kote ma obi ke Manadine obi ke biloko lia na bango pesa imungu ba biloko misu pesa ki goûter na fête wana tena osali sute ma copine betala lisolo mikolo na tala to na osali sute memanga na fête mona monaki na Genève na okai ba bi fête moko eza kuna no mena ozola ngati na omema nga saka poubelle te na omema kuna il faut futa Gaka ça il est gratuit. Ma chérie, d'accord là la gâteau il passe mal et t'as raté. Na odiembe la simana yo. Na odiembe yo mon pawet. Na odiembe la ma copine. Merci beaucoup pour le conseil. Na o changer. Na ba besoin d'ambu na o changer. Mbote mingi balandi émission na biso ba oyo bomesani pe na série Double Face eza bon maman Nicole Moisanza
nalingaki après tournage oyo ko passer encore un message comme d'habitude. Pourquoi nazo ko sala vraiment ba série oyo et puis ba tournage ya boye. On a toujours qu'on rappeler la carte communauté na biso et là comment qu'on est très important. Oyo bande ko belé babo sanaka. Ezali kambo ya ko s'intégrer na milliers na place oyo mutunyo sozo zalela. Parce que ba belé babo sanaka yango tala nazo pesi nazo lobela sur comportement ya batu vis-à-vis na ba fête iska ba kendaka. Bozo mona même comportement ya maman Nicole azwa ki invitation ba fête musu pas zo kende. Azo zone invitation te. Azo senga ko ba invitation ya batu nde musu senga bengi moi si ya papa la biso peginzo la meso mama Aziza Kabaka pesa na invitation na ona kende fête moko tala sikoyo azo invitation na no eza ya yete mais komema ba bouteille ya boye akwa komema ta musu komema bouteille moko canette moko to musu mkolo fête akoko pesa yo même bouteille moko mais monsieur sozo se gêner te pour na asala ka décoration ya ndaku na ye a préférer ameba boye a penser pété pour na baninga mususu eza makambo oyo bato ebele bazana ba habitude wana trop vis-à-vis musu na ba fête eza mabete soki mukolo fête a pesi quelque chose mais eloko eza bien na mutu il faut qu'on se respecter qu'on la intégrer za ka na langue te eza même na ba comportement parce que biso surtout a tozana poto intégration il faut eza la même na ba fête ya bato eza très important. Naza ate pour na se moquer na batute naza ate par rapport à critique te mais naza na juste pour na faire ko passer message oyo na kati ya ba série toza ko tourner. Merci beaucoup na maman na biso Nadine Nadia na kati ya Switzerland na montré. Merci beaucoup la participation et puis merci beaucoup les na papa na biso l'idée d'adi forme sur Simbi. Pourquoi na pesa ki na joie qui est parce que yé pas beta ka musique beaucoup plus peut à participer dans des influence peut à fête. Alors merci pe na mobile na papa Camille Ozaki derrière pour nous couper ça toujours ba image vraiment merci pour nous connaître supposé qu'on soutenir émission toujours Kendewa Pina série au double face d'abord ça niveau monter mon vieux Aléjan de Martini papa na biso Rikini Miela na Londres et puis maman na biso FMI moté ma papa Clément Mavinga maman Ariette bakolo résidence libanga ya talo na bosa ni pe telisu akaka na Switzerland awa na moli bon papa na biso Alphonse Masakuba moté ma maman Patience Masakuba et puis na bosa ni bon moté ko pesa suba mbote na ngana na sera moto divine moté ma papa Chris na Switzerland awa na Villeneuve et puis merci mingi lisusu na bande konyo so bozaka toujours appeler ko soutenir maman Moisanza maman Mire Bonare Mirela na Houston merci beaucoup lisusu na soutien na yo et puis na bossa ni couper ses sous merci mingi na soutien na maman Nadine Malila moté ma papa Alain na convaincre merci beaucoup na ba soutien na bino na kata émission oyo to kutani prochainement na série mosusu ce que vous avez na idée na yo pourquoi pas ko benga maman Moisanza ko tourner ba série boye eza toujours couper sa biso pe un plus ba inspiration mosusu pe eza ko suka ba te belé pour na cadre ko se quand même mosusu pe bazo parle na bango pour un changement de mentalité. Bobo Sanate ko s'abonner na chaîne na biso ya YouTube Tozo Kendewa. Merci beaucoup. Bye. Maman Nicole Yefa Moi Pesanza émission Kitoko Tozo Kendewa. Charles Okoto Dieudonné Imambe